Hello my people, welcome to Anita Mavita show. Mbote na bino nyonso to bandeko na ngai partout bozali na monde entier. Na pesi bino ba gros bisous et belé partout place bozali. Boza na Turquie, na Grèce, na Tunisie, na Angola, na Afrique du Sud, na Belgique, na France, partout place bozali. What not? Bana UK, bana London City, come on. Bo show some love man. Oye de biso bolobela pona show oya Anita Mavita. Po awa tozo lobela pona ba santé na biso. Tozo aider, tozo motiver batu. Toyebi na biso makambo mais to sa la ngote tozo motiver batu. Botinde ba message. Bandeko na ngai eloko nini oyo na ena ngo lelo. Sorry. Na eko lobela makambo ya exercise. Moi physique, exercice na nzoto na biso pe eza bien. Dans nazo bonde la bino, bozo ata 30 minutes chaque jour na tongo. 30 minutes a pamba, to sala ka ba exercise, to sala ka ba physique, to sala ka nyonso ko sala poka ka ba maso na yo, ba muscle nzoto na yo, e bujaka, motema no beta ka mbangu, nyonso tozo sala wana, eza pe ko contribuer na ba immune system na biso na ba anticorps ya nzoto na biso ezo pesa yango makasi yango to ba anticorps nzoto na yo eza makasi ba immune system eza makasi yango ekosunga esala ke e fight off ou bien e bundisa ba disease ba infection ba virus oyo ba disease ba virus oyo bino mo bomo na kana lockdown o nde to vai na bandako na ba biloko tozo mela ezo sala ke tozo lia trop sikota ozo lia kaka ovandi place moko yango mona to koma minene to kosala bandenyos et puis ba muscles no nzoto ezo lemba ko vanda trop place moko e ko lembisa ba muscles na yo ba muscle nzoto ko zela ko lemba o bandoza na courage te yango moni pe bongo immune system na yo ekozala makasi te siko pona ko sala po fuko bujaka mo exercise surtout na ba mama na biso na ba papa na biso o baza na énergie makasi te to aider bango to encourager bango ozana mama na yo ozana papa na ozana ndeko bengae loba na moi 30 minutes 20 minutes ya moi exercise et ça la bien po et aider biso on se zaka na konti kaka ya santé na biso moko bandeko na ngai elo msina loba likambu ya ko mela alcool na ko fumer o to bengi ko smoke nazomona na ba Facebook batu nde bozo mela trop ba alcool bozo fumer bandeko na ngai papa mama yaya leki yangwana te ekosala ke ba anticorps ya nzoto na yo ezala makasi yangwana te make ba immune system no ezala makasi ou bien yangwana te ekobundisa virus oyo to yangwana te ekosala ke ozwa coronavirus o tendeko na ngai yangwana te nazobondela bino please alcohol too much na nzoto ya mutu ko fumer too much na nzoto ya mutu ezala kama be mela na yo me ko lekisa te soki pe ekomi ko lekisa eza mabe nazo bondela bino nazo bateke ngamo na melaka te toyebani ngapende nazabwe na melaka ngapende nazabwe na melaka pe alcool mais nazala fanatique ya alcool te na mela ngo na ba occasion so ndeti na ke na feti bino mbwebika feti esenga mo mood morbo ya esenga ka pona mela na nga mais na mela ngo te soki ndenge niti ndeti batu misusu so kaza na souci ameli alcool ebeli po pese pongi alala mendeko na nga tango lali tango kolamuka problème wana okuta onka place otika ki yango tango kuitine ko sila batu musu bazome ba o souci ya lockdown confinement o ndeko confinement oyo obe lockdown oyo ekosila tokozala boete pona vie na biso mo bato kama na bandako te siko yozo lingo bebisa santé na yo okoma komela ba alcool ebele bongo obebisa santé na yo est-ce que yebike alcool ekena ko bebisa na kati ndeko na nga est-ce que yebi ko smoke ou bien ko fumer et bebisa ba poumon ya mutu ndeko
tolata stress makasi te. Nayebi ke stress ezala nango automatique eyaka nango, mais tomeka ko contrôler yango na bakwiti te. Tomeka koyekola ndenge ni ya ko contrôler problème na yo, ndenge ni ya ko contrôler stress na yo sans kwiti ndeko. Okota bakwiti poza na souci olali, mais tango kolamuka problème wana ezozela yo kototika ki yango. Yango wana yebela po na santé na yo ndeko nanga. Na likambo sina lo beba ndeko nanga likambo ya kolala. To sala ke fort to lalaka. Nayebi keza facile te mso utaki na shift osala ki na butu okutikotika ba na classe ba dérangement misala mais to sala ke fort to pe misaka nzoto na biso yango na pe ko aider ba anticorps ya nzoto na yo ezala makasi po ezala na moyen ya kobundisa ba maladie ya ndenge na ndenge. Bana ya 6 ans ti 13 ans il faut balalaka pendant 9 heures ya 11 heures du temps. Bana ya 17 ans balalaka pendant 8 heures ya 9 heures du temps. Bana ya 18 ans ti 25 ans faut balalaka pendant 7 heures il y a 9 heures du temps. Ba adit faut bala la kapan. Ba adit na âge ya 26 ans tina 64 ans faut bala la ka pendant 7 heures il y a 9 heures du temps. Nebi keza facile. Nebi keza facilité mais pardon na bonde libino na bonde libiso to meka. To meka ta moi 5 heures ta moi 6 heures to la la ka to pe misanzoto yango ne pe ko sunga biso to kozala pe bien na bonde libino bande ko ngai bota souci makasi te souci ko banga yango ne pe ezolembisa ba anticorps ya nzoto na biso to tika makambo nyonso na maboko ya nzambe akota likambo na biso akota bitumba oyo alongisa biso to bima sikoyo tozo banda kosala exercise na biso tozo kosala exercice na biso pona tosala ba mouvement ya nzoto na biso donc koto yo zali to banda kosala ba exercise na biso tozo banda siko toleka pona banda mais avant na banda na utiliser citron ezala pe bien et kamaka mutoki donc loko na sa exercise na ocha citron na ngai po denga ekanga mutoki na ngai ndeti na bato pe batokaka na ndenga mabete babimisa solo il faut ko utiliser la citron botande na ocha ndenge faut bosalela rango so ici na lati mais na jus citron na ngai na kataki déjà na pakoli na se ya mapeka na ngai na yesu solo mupanzi oyo na pakoli su citron na se ya mapeka na ngai si konde na cheboye pourtant aussi ça faut boire ko utiliser le souté ndena pakoli citron bon et kanga mutoki na tokate sikoyo na bato ndeti ko ba masolo atozo ke le fête ato ke ne pas ozi citron oche ozelemo kauki olati otie parfum na yo obimuke ato toki ozana solote siko lelo ndena baki to sa exercise tozo banda bandi Nasali 10 na next one pour moi de makona ngesa nasali 10 si ko so sali bon faut pe mais pour esa passe allez oye allez o sala pe boye eza bien pour na mapeka ezoko pona chest na yo ezoko fongola ba ani surtout ba muscle ya nzoto ezo fungwama ezo sala moko beti boy da ozo sala ba boy nyonso tu boy ozo sala yango ba nzoto okena mo liboso ozo sala monengo sala boy ba muscle ya nzoto na yo ezo fungwama ba anticorps ya nzoto na yo ekoma makasi Tuzongi. Après un mois, au qui t'a coaché, Ozongi. On a mon corps un peu. Oui. Ozongi. Quel amour. Quel amour. Dernier surtout,
Ils ont aidé. Ok, l'amour. Ils ont aidé. On a mon corps passé. Allez. Au yape. Oui, alors. Tombe là, ma connaît là. 1, 2, 3. Donc, ça là, oh, yo, mon le coco. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faut remettre la paix, au salon, il faut remettre la peau. Moi, énergie, moi, il m'a dit, il faut remettre la peau. C'est quoi, non, ça là, c'est quoi, au tombeau, là, il y a des pas le rossi, mais tout comme le rossi, non, ça là, 10, 10. Petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, zongi ici dans mon panty. Oh, donc, il faut ça dans both sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, moi, je vais essayer 10. Si je vais utiliser le piment rouge. Oyo, ils ont pour ça dans ma pique. Donc, 10 toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, un bon père. Au sal, dans le mouvement, ils ont contribué à la carte nzoto. Et puis, ça m'a quoi nzoto na yo makasi. Aux autres, allez, ma maladie, nous sommes des okima. Si quoi yo, na rosa la next one, na ko utiliser panapo, anana. Mais, on peut faire la petite, tout comme on peut faire la sans kit. Si qu'on a banane, il y a ouvert na kit, na la sabine, il y a beaucoup de salé là. Na zui panapo na ngai, na ye. 1, na telemi, na ye 2, 3, 4, na ye 5. Si quoi on a longo la kit, on ça la repère sans kit. Na longo li kit, na ça la mo si quoi na kitité. De same fait donc quand on sait là oye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na sali 10. Allez, so possible ici. O rosa so o nyo so tu yo lingi o sala. Don nzoto na yo e bushaka. Bantiko nzoto no e salaka. Tant ozo sa exercice ezo mo eza facile mais sala yo moko au moins ndenga na za bona otoka. E mo na facile mais ça facilité. Donc c'est belé. On ressent sur mon lingi l'essentiel nzoto ezo sala. Si quoi yo na okende na mata escalier. Na mata escalier na la sabine. Après non ça là. Ah. Non beta non ça là. Neno kokla yo ça ndio mo kokla.
nasali 60 yosala ndenge okoki omoni na toki donc na sisi sikoyo nde nalobaki mwa exercise esala bien na banzoto na biso sala ndenge yo lingeli ubia kota na YouTube omona bato basalama ba exercise wana olanda bango osalaka mwa mouvement na nzoto na yo etikala mpona vie na yo mobimba mpona vie na biso mobimba ka mpona coronavirus ote etikala pena mpona vie na biso mobimba donc na part ya ndeko na ngai Claudia Kiaku nangai ndeko na bina Anita Mavita topesi bino ba merci please bo s'abonner massivement bo lobela pona Anita Mavita show bo partager biso nyonso tout bénéficier na yango donc tozana pona bino pona bandeko botuna kingai ndenge ni tosaba diba vidéo différents pour parce que pona lockdown oyo ndeto kamna bandako moye to sala ba vidéo ensemble ezate pour tozo respecter social distance mais après makambo yo to sala ba vidéo ensemble bon mona biso together donc ba mo vidéo belé ezoya tona ma belé o to sala pona bino donc tozawana pona bino pona communauté na bino donc me, Anita Mavita, and Claudia Kiaku, we love you so much. God bless you. Bye. Anita Mavita, the nurse. Yebisa mon grosso miyake, tonton Tsunta, na Chris Calais, les grands producteurs, Bavana na Katia Ndaku.